bakonzi ya bikolo mpe ya mbulamatari zomi na moko ya Afrika ya katikati bakutani na Kinshasa na Likita mpona kotalela lolenge mbongwana ya politiki ezali kosalema na ekolo Tchad. Général Mahamat Idriss Déby ya Tchad, Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Denis Sassou Nguesso ya Congo-Brazzaville na Félix Tshisekedi ya RDC bazalaki na Likita liango. Batomboki ya etuka ya Tigre mpe mbulamatari ya Ethiopie babandi na Pretoria na Afrique du Sud masolo mpona komema kimia mpe kosilisa bitumba bisi bisali pene na mibu mibale na etuka ya Tigre. Masolo mayema kosila le 30 octobre. Bato koleka zomi na moko mingi bana bake bakufi nsima na moto moye mopelaki na butu na ndako ya kolala ya etelo ya bato bakufa miso na ekolo Uganda. Bana motoba basusu bazali na mpasi makasi. Royaume-Uni ezwi premier ministre ya sika Rishi Sunak azali na mibuntuku mine na mibale awuta na ekolo Inde mpe azwi esika ya Liz Truss oyo atikaki mosala mposo moleki nsima na bobele mposo motoba na bokonzi.